yo aurait remarqué maman sali likambo. Est-ce que bo solo li na ye bo fandi bo solo li oyebisi lisusu ndenge oko oyebisela ye selon molingo na yo ndenge za kotinda ye po soko za pena na bolingo na mwasi na yo papa oko corriger ye. D'abord bo utanda ko moko te hein. Oyebi famille ya uta kite boye ko kutana kaka pona bosala libana bino. Mais alors soki bo solo la ka papa na ngai yo ko talaka mama na mosika asala makambo yo zokanza kata motema na yo ya ko tala motema na ye makambo motema na za ngo na kati ndenge nini papa na nga soki bo solo li te oyebisi ye te mibali be musu bakena ba omona ma magasin basomba bilamba na bango hein. Mais et comment c'est quoi problème pour budget ezali ya bino mibale tant yo kene ko somba oya yo ya 100 budget la mino ya 300 omoni ke mobulu ezali c'est comme maman azwaka po ayebi ndenga ko calculer po a dépenser nyonso te po mbonga budget no so le kana bela ba sapato no la ba pantalon na yo te. Mais alors bosola ndenga malembe po batu na batu bazana ndenge na bango papa na nga DSV mibali nyonso te bapesaka priorité na bango na babilamba na baparfum na banini akoza parfum normal mibali mingi te bazala bakama bongo mona bango na nzela misu akipaka na bango to kasate ka bayibi kolata te eza bongo te bayibi ka bango kolata mbalata na bango normal bakipaka na bango te ko mode soki nini bimi kuna e nangenga na sala boye ba mona ngana non mibali misu azala bango makamwa na te alati mwasi na ye bien ye moko alati na ye pe normal. Mais bon alingi na ye ko impressionner pena batu te ke kuna maka na magasin kuna il a mango écouter comme tétété balata na mango normal mais bazar na mango pe bien mais ya sepela en tout cas moi sina la takana yi azo pesa moi sina ndenge ya bien moi sinde angenga ye pas za normal angenga rapenza te ala taka soki ya ba versace wana te mais ala takana ye bien normal akipara ye te ke e la kisa engenga soki sala soki nini. En tout cas batna bat bakeseni bala ndenge na bango papa na ngai za conseil nazo pesa tango yo bani ko kaba mwasi na olibanda oza komi kaba yo moko et puis makama ndenge wana mingi ebe na ba divorce au moins après ba retourna yo mais papa bokaba na mwasi nini yo moko na kata motema na yo ozo mona te likambo nini bokabani po en fait likambo bokabani e uta ke pai na yo te po yo tango mwasi na yo somela ke pantalon te okufa kite. Mais si ko tango yo komi ko kaba makambo libanda bata libanda makambo ko en tout cas bokaba na kaka yo pena soni wana wale ozi bokaba na mwasi après okomi ko regretter mais mwasi na ngai ba okozo pe mwasi mususu oya guna bango mais mwasi on peut mona asepe sipe yo te hein okomi bise donc oza sous bonheur et sous na motema na yo te okomi ko regretter donc tango yo bani ko yebisa makambo na batu ko solution bango ezaka bokaba na bino kaka. Au lieu ba benda bino ba conseiller bino au lieu ba conseiller na yo moko d'abord ba ko conseiller pe yo oko bo saliba na yo non ba en tout cas kabana kana mwasi obano mwasi mususu tango po ko mwasi mususu wana moyo oyo ko mona ba suka bolumu la koba na zongi simalo ba mama you get. Merci beaucoup maman na biso maman misé maman ya bwali ya koba ko za na biso na nzela singa tuzali kokoba Kamuri bandeko na ba kombeli mama igete nyata na etape ya chambre. Yo papa ba ko mwasa yebo bina biente. Yo le polinga na mwasa o bina biente o parla langi te. O parla langi ko mama be ko alo ale mbela yo. Elo ka linga suko yo ka baka pete. Depuis mama 5 ans ngo 3 pièces à super was na valise mamize. O bina ngeni. Hein? Dans ça va mo tabi na ko ali atonda. Moto na kata na kwa lenge matembele tomsala okali na mama na ngo bina matembele. Na kata sema kuna jia kama na kata ite auto kisa moto papa na mama na ngato yebaki dansa ngo bina ngo ata ba piste ba boka kabisa ba bina ka si ba balia na mama na kata piste te so alete okata oketo ba dansi nyoso ni na mama yebi ko bina yango yo ka baela yo boko makasi okabaka te ko sambisa kaye to leki ko pesa maloba na papa na biso décider et bon moment so iketa ko kota na masolo ya chambre pour nyata pour na papa belé on va respecter ni ba te ko maete mwaso ayebi ko bina te ayebi ko bina be yo kabaka te ya mo ba date bina ma réalité à vous la parole et boto ya solo boto mama na biso na pesi mbote mingi na président dom na lile esika kuno zali kolanda ngai vraiment joie moi mai na yo malili obanda komela mususu cha na
motu lokola moi ezali makasi kuna tia mai ya malili na motu comme ça olanda biso na bokebi président Dom na Lille zoya yo toujours ya ngwana oyo DSV adversaire ya basi pe défenseur ya mibali bandeko mwa bolimbisi pamba te ba fleur ebimi esalaka biso toa mwa misu banini mais toza kobundana mama na biso igete yo koko yebisanga mosuni nini ya nyama oyo soki mwasi ya le ya ngombe ya libata ya nkelele ya dendon oyo ekoki kotinda mwasi aningisa loketo na mbeto pe mama igete koki koyebisanga mbala to fufu nini oyo esengeli mwasi alia kitoko to saladi nini po aningisa oyo ye loketo na mbeto mpamba te olobi soki mwasi alema tembele akolala kaka zololo alors mama na biso esengeli nano yambo na pasola mpoke yo talisa biso mibali eloko yo basi soki bale na banzi loketo na bango pe nzoto na bango ekopesa mibali solo na mpimbo mpe ekolamusa mibali cerveau pe loketo ya mama ekobina lokola zebola ezali eloko nini makemba yango nde muteke komisa mama zebola dongo yango nde muteke komisa mama zebola soki olobi wana esika na koyeba eloko esengeli ba mère to sombela bango pe na koyeba kopasola mpoke nanga na oyo koloba eboto papa na biso moto ya mbola motuna otuni ete bilei nini mwasa koyi kolia weta bina badanse na kati ya chembe ya chambre papa na biso mwasa alingaka ntango alamuki na ntongo afungoli congélateur atali bopondo ali Thomson ezali siso makati ezali mutabe ezali ngombe ezali tilapia ezali mbisa mai ezali matembele ezali biloko eleli ya kitoko afungoli mwa sakoshi argent de poche ezali papa niona congélateur obele matembele pamba na Thomson jikutu na friko eza te pe ozoba mama akobina nalobi papa na nga deskive na matembele ya pamba na fufu yango ozomona bozokoma fatigue ya chambre ekobina yo moko mama sabaye na ye mama alingi amona biloko ma eketa lobi wana ye okomona tous les danses nyoko ya nango ata obi ke lelo na piste oyo mutu akopema azali te okomona mama akosala bia onaka na mwasi ya makasi bamama bakobaye po akofungola friko be Thomson ata asaki bobe bamiro na solo bagouge na kati ya tasa eyo na kati ya lite mafuta eyali te ekolembisa yango ozomona ke ote mwasi wana kuna baya ye ayebisa na basha ayebi yo nde kontrole soki ozali kokaba yo nde kontrole soki ozali kolia kitoko kontrole boso de esige avu na parole eboto ya solo mama na biso na banzi nalandi yo na bokebi mais soki mama na biso yo lobi bongo namoni mama na biso iget yo tonda na lokuta soki esengeli bakanga yo ndenge batindaka bato na laye yo esengeli bakanga yo pamba te eloko baafricain balela bapondu oyo lobi wana nyonso tu soko okei na ndako bakongolais biloko wana yo lobi ezali na yango na kati ya bandako na ndimi teke na ndako moko oyo bazali kolanda biso na mpoko malelo bazangi eloko wana mama na biso igete biloko wana eza na bandako ya bato nyonso to atala bato bazali na bamboka oyo pondo ekomaka te to poisson de mer ekomaka te mfumbu ekomaka te bato nyonso baza na yango me mama na biso igete yango nzoka nde ezali secret oyo bamama esengeli babina bakata loketo lokola zebola me ezali na ndako ndeko mobali nyonso azali kolanda biso soki mwasi na ndako alalaka lokola ebembe mokufi en tout cas beta ye fimbo soki ayoki te kende kozwela ye mbanda pamba te mama igete alobi bien biloko wana nde epesaka bango loketo lailai abongo yo sana wana kati na ndako boni mwasi akotombola makolo lokola mutu akobeta sizo te lokola mutu aza kobeta shimiti te akogunzama lokola ligorodo ezali soki mwasi ale biloko wana akogunzamaka lokola ligorodo so lokola nkoba wana mama na biso igete kote ya biloko mama na biso deside na argent de poche tala esika moyibi ya basi oyo lokola mama na biso igete ya solo bamama oyo bazali kokomela mama na biso igete na se ya baskype oyo bazali kobenga ye bamama wana nyonso tu soki basokolaka bandoki makolo te ntango mosusu barepaselaka bango bilamba soki barepaselaka bango bilamba te batandelaka bango mbeto makambo ya mbongo na libala ezalaka te
na libala ezali bolingo. Mbongo ye kosala nini na kati na libala? Mbongo ezali diabulu balobi ke lokoso ya mbongo ekomema yo na kufa, me bolingo ekomema yo na lobiko mpe bokozala bien na mobali na yo. Mama na biso Iget oye na lokoso ya mbongo ndenge nini? Mama Iget, mbongo bazali kofuta bino na ndako mobala azali kosala, ezali ko permettre pona kolia ba biloko mpe bana kelasi mpe kosunga na famille. Mama na biso Iget, soki ba pesi yo mwa 200 na banzi mobali il faut afanda na nzela ya masolo 4 heures de temps, 5 heures de temps. Po soki yo lingi na mbongo. Sikoyo mbongo pel foko yeba mo ba air na yango pamba te na libanda mwa 25 euro 15 euro ko pesa mwasi ya ndumba. Alors soko pe mwasi na yo oyo bali na kati na ndaku oyo pesi mosolo oyo honore ye ekomi lisusu po ye aningisa nyama muselu to musebule ye akomi ke il faut azwa mwa 300 mwa 500 na maboko nde ye omoni agunzami. Mama na biso Iget soko zui 500 na maboko yo gunzami nga soki mwasi ozabongo nako kende libanda malembe pe kitoko solo nako kende lokolo oza na besoin 200 na ebisi yo fanda nga na kei na 15 euro na ngai d'ailleurs kutu yo fele kutu mteza ko renye mwa ba jour oyo yo fele mpamba te mampuya ya basi ekomi ebele bakoma koluka mwa muto ya kolekisa na ye mwa ba jour na tiki yo na ndako swabala na lokoso ya 500 euro. Mama li bolingo ezalaka pona mbongo te, bolingo ezali makambo ya motema pe ya makila. Yango mama na biso Iget, soki yo zali kopesa papa na system ya mudanda mawa, yebaka papa ko sopela yo nyonso tu yo ko senge loko te. Soki omoni mwasi azali koloba ke non, mobala sombela nga musuni ya mboloko, asombela nga musuni ya libata, to asombela nga ya dendo, cela veut dire mwasi wana za muyibi. Mpamba te biloko wana nyonso tu eyaka nango automatique. Ya solo nga soki na moni mwasi oya ngai eke azali kopesa nga nzete ya muselu malamu te na kotomboka pe na kogangela ye na kati na ndako abongisa ba masolo mpamba te yango nde ezali kotia biso elengi mingi mpe ezali kopesa biso mpimbo pe sante kitoko. Alors soki mwasi azali kotia ndenge yo lobike mwa 500 nako benga na ye mpe na kei na zwi mosusu mpamba te basi bakoki koya na makambo ya mbongo te. Mbongo na libala ejuaka eloko moko te. Tout d'abord bolingo. Soki mwasi aza kolanda mbongo, alors voilà mobali nyonso akolakisa ye mbongo akokende akozala ne oui. Mama na biso Iget yo bongisa ba masolo biso tozali awa toujours ngai nazali défenseur ya ba papa esika on nazali kokende nazali koyoka bino pe to konyata tina suka eboto. Eboto bapana biso moto ya mbolo ete yo masoko lingi mbongo na kobimba libanda. Kamba kolinga mbongo te. Wai ngoni kola prime na ena mosa bali kosala papa. Yo kotokisa moto de 4 to pio no kote papa. La pele bali kotokisa papa ata yo moko. Yo kina ka yo futa ka yo te. Okay ka yo kotisi. Okay no kotisi. Teni go zibela mi 3 ya kokangama. E boko to mi tourna mama yo tokisi ya pamba. Pona ko bali soki ya salite. Yo ki mama kutu kende na pa basi na bandimba. Pona ko tosema papa pamba te. Papa so dia sife. Wai ali teke mama lingi mbongo ali prime na ye. Sengela bina ye kokamata po yazwa makasi. Basi ebele bayebi mosala kitoko. Babina kitoko. Papa na ngai yo moko za mobali fele examen de conscience. Debu bana mosko yo parla langi combien de fois? O parla na langi malebe. Mais so parla ka lisusu te po mama lembela yo pamba te okabaka te eloko na malonga te. Yango ni mama mura naza kuna te. Yoko biko lembale boko biko ba ote shambo na bayango loko malongeka eloko malongeka ko le café ni beko ki otia mama ko bela maboko ezo pese le côté papa na ngai moto fa lemba njoto basi ebele ya mabala ba papa bakenda ko sambisa bango pour rien ote ba yebi mosala kitoko meloka ko baye mobala yebi makambo ya babezo ya moseke mwasi oyo aza na posa mafuta mwasi oyo aza na posa biloko kolia mwasi ya lingi te ayo bebo kende na ba ushima ta ba rai goshi ma yebi te ke no mafuta pe sengeni nzoto wana papa la biso boko le biso nzoto papa la biso to ke ko pesa maloba na mama na biso mise yani nyata bila se mama Iget akozwa maloba pona ko kitosi na bozindo ya ko nyata ba papa a vu la parole eboto ya so mama mise mama mboka yo Eboto mama Iget au toucher point moko ya très important
ya solo papa ayeba pe o mama asengeli na yango la coup ya mama ya ko faire plaisir pe na mama pour mama osala plaisir na papa à 100%. Tango yo ko lembisa mama ezali tango yo si mama na biso misera yibi yo mo ba moketa mbate idée moko yelingai mama miso satisfaire papa na kati ya chambre abisa badanse nyonso tututu mokati yango tongo etana ke na frigo ji ezali te mama yoko kesu na poko komina à vous la parole bonto ya solo donc pona couple la bino ezala kitoko esengeli kaka teke mama asalaka basacrifice d'abord eza basacrifice te et comme à la point ya sacrifice po ntango azomona akosala baeffort et que papa azosala baeffort te epai na ye okoma lokola azosala basacrifice moko boye vraiment puisque azoganye na ye eloko moko te en retour ozosala lokola kutu aza ne kutu wana te donc on dirait omonaka ye te on dirait soki azalaka te na mokili non papa na ngai ndenge yo olingi mama asalaka plaisir kaka pe ndenge wana pe ya kosepela soki yo osali ye plaisir okomona ke ntango yo osali ye pe plaisir wana azwi susu plaisir ya kosala susu plaisir mosusu donc asalaki plaisir moko boye yo osali ye plaisir eye lisusu makasi ake koluka so eloko mosusu esala susu plaisir ya mingi omoni ke le wana yo oganye papa na ngai donc ezalaka réciproque na kati ya libala nazokisina maloba yaso mama na biso miseri kamoni ati ezalaka réciproque ntango yo papa ozali kosatisfaire mama biso bamama toyaka demande to courage ata koyobekaka ya 5 heures ni chéri tokende vetine mwasa koto akotosa mais ntango ozali kosala eloko wana te moyeketa lobi agent de poche opesaka te kojete eloko te je ezali komwana te yango ozomona bapapa bele baa desu oke kaka be yo moko pongi ebeti yo yo moko olamuki na tongo ke mosala na yo moko mama aza kobayele yo papa na ngai babayele pour moto yo mpo oza kosala makambo mobali basalaka mpa ya mwasi te explication lekaka te oza komona papa na ngai bamama ebele bayebi mosala bango kitoko tozondeka sete esika wana mibale ebele bakilobaka ko mwasi na nga te ayebi na ye yo nde kontrole peseli na yo nde kontrole ndenge ozodirige ye ozokende mabe yango ozomona badanse biso bamoni inutile bakiteloka na danse ase na se mpo nini yo oza moto badanse ya makolikolo te parce que yo oza moto mokabaka pe te yo yebitiki badanse biso bamokonga biso zaka bashoke bali bakolete te ba eza kokoka bapasi ya pamaka ndenge wana pamaka ntongo mingi yali te nini yali te nyonso na bukani papa na biso badanse mosusu oyoka bleke no olamuki na ntongo boye ofo okota dushe mai ya moto makasi okoki te ozwi mpena mabibi na nzoto mabibi yango bongo abe ntango fungo esaki na yo mwa kati moko ezali wana obeti na tour na supermarché oso basuti na sika basuti eti masika baverni na yo badanse na mikongo mpasa ndenge wana eloko malonga yali te papa na ngai ezali ndenge wana te toleki kopesa maloba na papa na biso moto ya bodesike diana suli futu de vous permet ndenge moigete azilisi na bozinga mama te contrôler niveau ya danse mpe babilere na kati ya nzoto ya moto eboto à vous la parole. Merci mama na biso yo olobi bakontrole badanse nayebi te soki danse yango bakokontrole obandaki yango liboso epai ya mobali wana yango nde bakokontrole badanse na yo soki badanse obandaki yango deja bandakala mutu oyo bandaki badanse wana bandakala prime na ye oyo apesa yo oyo biso tobenga belonungu nango na doche oyo apesa yo prime ezali combien donc yo kolemba baprime te na mutu oyo abandaki kopusa motuka wana apesa yo baprime te na mobali oyo sikoyo azwi yo motuka si bapusa olingi baprime yango ekontinue combien de fois babali yo bahonore yo bafandisi yo na ndako baza kolesa yo bazali kofanda na yo honoration omoni yango mabe ozo continuer kaka na baprime pourquoi basi ya biso ba congolaise lokoso na bango ezalaka kaka na mbongo mais totali bamama na biso na kati na Kinshasa batalaka mbongo te me batalaka bolingo babali yo mais lokoso prime nini bolingi bapesa bino abongo yo soki okei na système abalu muna na chambre est-ce que na chambre bomona kaka bakoma muto bakoki kopesa prime oyo atokaka alors yo mona kaka mwasi muto atokaka soki mwasi atokaka mobali atokaka bo sikoyo mwasi yo pe prime okopesa mobali ya okopesa mobali te prime parce que yo pe po onyolisa mokongo wana cela veut dire yo moko pe ozali koyoka banzuta
epai na yo na banzi soki pe mobali azali te ekosala yo pe mwa bien te boyokaka banzuta esika wana. Alors yo za koyoka nzuta mobali nzuta yo toki mobali atoki, comment se fait-il que mobali apesa yo prime oyo mobali abala yo yo pesi mobali prime toloba ke non? En tout cas papa oza kosala mosala na yo tanke mobali oza kobimisa bo pirikiti bwa nzoto ozali konyoma vraiment ke 4 à 5 nazali vraiment satisfait zwa ta prime nao. Pourquoi bino basi boko pesa prime te kaka mibali mais kako répondre biso eboto papa na biso pourquoi biso basi toko pesa prime te na motuna papa na biso moto ayamba sili kotuna pamba te mobali mutu abalaka mwasi abalaka mobali te tomoni meme wuta na création ya nzambe asalaki mobali liboso prime ya nini ngai nakopesa yo esengelami na yo nde papa pesa ngai prime papa te ngai nde moto zaliko papa na biso toza na bapapa mosusu badanse mosusu babisaka bamama ko okima so bafilme okima moto ndenge wana obisi mwana bato na rapidité ya no pause no stop tongo etani frigo vide seke eloko te papa nanga ata yomoko eske moto ndenge wana kozonga lisusu yango zonga na mama ebeloka nalali nanga shamba bana kotala tv ya shamba bana akimi ne bomba te badanse mingi eza kopesa banzoto mabibi ebongi moto azala makasi amela ata mwa jino na nzela aleta mwa fite na kata kafe asoli mwa sute na ye mwa verni mwa parfum mwa ezote nzoto makasi mpo zonga lisusu akoma wana donc okobimisa ngai pamba te po epire ekoso na ntongo ekosimba te epa na biso eboto avu na parole ya solo de explique mama na biso igete na banzi oza na mwa libungi muke ya kosakana te na banzi mama na biso makambo misusu o biso mibali pe tolingaka bosalaka yango te mama na biso igete yo lobi kaka nzoto ezali kosala yo pasi abongo mibali misusu balingaka vraiment ke kimobalite na yeke bamela yango kimobalite na yeke basese mama na biso igete yo zosala yango te. Alors okozwa prime ndenge nini yo mobali aye ayebisi yo ke non oyo ngala lingaka mobali na mobali aza na ba ndenge na ye oyo alingaka oyo alobi ke non nzela ya bitabe nasepelaka vraiment ke kofongola bitabe mpe kolia bitabe. Alors mama na biso igeti yo lingi kolia bitabe te ndenge nini ozwa prime na moto ya libanda soko alie bitabe alonga ubie alonga te eboto papa na biso moto ya moto ki mama zali koboya baba malilaka yo mpo ozosala epai na ye ozosala epai na yo mais ya kosala epai na yo osalaka epai na ye te papa na biso c'est ça le problème mwalika mozala réciproque soki mama monaka yo mpo okendeke liboso na ye ye mpe okende liboso na yo mais ntango osalaka yango te mpo akosala yango te malamu kutala bala na ye lokola ebembadula yo osala mosala na yo ye akobouge te pamba ta yebi ke yo mpo osalaka na yo te likambo nyonso mamonaka mpe yo mpo ozosala yango epai na ye c'est ça papa na biso DSTV avu la parole mama na biso igete oza na mwa libungi mpamba te tomona mokolo moko te ke mwasi alongwe epai na ye ake kobala mobali nde mutu abalaka mwasi soki abali mwasi batindaka bino basi parent balobaka boye mama kende esika ozokende libala ezali maseki te ozali kokende nyonso tu supporter ndima pamba te soki toyebisaki okoke kokende libala te olingaki koboya mais lokolo ozali kokende libala sepelisa mobali na yo na nyonso oyo akosenga yo. Alors mama na biso mobali ayebisi yo ke non ndenge nazali awa na sepelaka na ntsweta to na fulu. Alors ba système nyonso tu wana mama yo za kotosa te yo lingi système protestant yo kofanda ndenge wana kaka o no kote mobali azali na diemba yo zokokanga basuki no ya maboko oyoka ta elengi te nini te okuzokanga no basuki ya maboko mobali ameka na bitabe fungola ta bitabe olobi na fungola te na fulu te. Alors tango mususu ba sentiment pa ya mobali ndenge wana. Alors mama na biso ndenge nini yo zwa 200 bien moins 300 ekwelaka yo pamba te oza kosala musala kitoko solo musala na ozali kosala ezali ya kitoko te pamba te na position ba ancêtre oyo yo zali na yango ezali kosimba te moyo za 300 pe 200 ekozala te mama na biso egete toyoka yo mwa moke eboto bana biso moto ya modiana sulu futu de vous pertale likambo na fulu
likambo na fulu na basi ya maba ezali correct te wana te wana penza mama soka boyi aza na raison tobi N na fulu na basi ya mabala te ekendaka kobebisa biloko mosusu na place bana bavandaka il faut kocontrole pamba te baposition mosusu bamouvement mosusu bokotaka tala mouvement basi mosusu baza bango ya ndumba oyo akobotaka na ye te asala na fulu mais biso bamama oyo topesaka babebe na ndako systeme afu tolobi NON tosala yango te papa wana ata obi otie 700 rien wana te eza mpona basi na ndumba basi ya mabala bakosala esiko esengeli na position tumene esiko esengeli me na fulu te wana etosameli babula wayo nde basala yango biso te papa na biso ato te mingi kesa balobi NON kuna te yango te papa na so bien esike olobi ete ndenge nini bakopesa yo mbongo pamba te papa yo okopesa na mbongo mponga na bini me ata kutu na bini te yebi te kobalanga sopika na mbongo papa na biso obala ko na argent de poche na osala ba mobali nini papa na biso yango oza komona pe bamama bazali kobaele yo kobi bilobaloba osali soki 3 mois mama boyi kopesa yo nzoto mpo yo okabaka te opesaka ye eloko te okobi bilobaloba o te mwasa na baya ye ndango na baya me ye mpo abaya yo mpo okabaka te abaya mpe yo papa na biso de esike omwetika bozali kopela biso na batata na bamama yango tobi total respect na kata chene ya libala soki yo papa olingi tobina malamu kanisa pe tomoni ndeko akoteli biso nzela ya telefone na suka 69 ndeko pesa likombo te tokoteli kobenga eboto niata la parole. Allô, bonjour, bozali koyokanga seke papa na ngai pesa ngai likombo pamba te moto na tembe ezali kopela totali respect na chene ya libala ya solo na sepeli mpona teme na bino mage na koti na 4 mina yo tindenge besoyimbisi kombo na yo kombo na ngai caporal kinkela nazali kobenga awa na Allemagne kwa ya solo mpona biso caporal kinkela molandi monene ya émission libala bosembo yakimaka te afuna parole eboto ya solo caporal yata bon nani koloba kaka ke makambo oyo bino bozali koloba ezali mpe na baréalité nango mosusu kwa travail nyonso tuso basali mosala amerikaka quand même salaire wana yeba nango mais quand même soki mpe oke kobeta nzonzi na mwasi ya libanda quand même mwasi oyo naso bolingo kabwa na ye asengaka mwa quelque chose papa ozotikanga ta boye kopesanga telanga moko boye te mage ezaki nango kaka coup direct mais mwasi wana azosenga quelque chose ndenge moko boye basina biso ya mabala ntango azosengelisa biso ntango azomema yo na bakata guluma na baipona azobeta ushimata azobeta yo baprise nyonso tu ya solo mais normalement ntango komba wana esili quand même po amérite coupe wana akomérite yango ndenge nini quand même fosala mama mpe surprise fo pesa ye mpe ata baewa baclip soso mbele babiloko ndenge na nde mpo sepisa mama kwa po yango ekendaka nzela moko na bolingo biloko wana soki ozosala yango te mwasi mpe azali mpe kolemba kwa alors mwasi apesaka position makasi soki mpe biloko makasi azozwa soki azozwa biloko makasi te yebaka mpe akopesisa yo biloko makasi te yango bibali fo tozala quand même souple tozala quand même humble koyeba kofungola maboko mpo basi na biso mpo la plupart mama na ngai la plupart ya biso mibali tozali asi 100% malingisi ebeta biso baforce tetila sentiment ya solo bato bapesaka biso ngo eza bamama biso topesaka biso su bamama sentiment ya bien te wana po tolobango vérité po awa na poto malindi ebeti biso makati alors force wana toutaka yango na afrique toza nango su ndenge wana te force toutaka nango na afrique toza nango su ndenge wana te alors bamama baza su batikala na baforce wana alors baforce wana ta bamama batosala biso alors jusqu'à biso mpe malamu bolimbisi caporal kinkela natuna yo mwa motuna moko mama na biso eget kanga mwa micro bolimbisi pamba te makelele mingi kote na yo mama eget merci caporal kinkela nga nali natuno biso toyita kin ndenge towumela biso mibali tozalaka na force te donc bamama mutu bazala na force sikoyo biso mibali force na biso ekoma kosuka na combien bon force wana biso mbali tofandi awa oyo towumeli mingi koto en tout cas tokomona biso kaka bato badeya batwa route ekoma pene ya koforce mpena koforce tokoma tosuka kaka na bade wana fo toloba bango réalité
to bango rivière to wan ko to bomba na biso te to suka na biso kana bade ba trois coups comment meilleur luka penya ko luka kaka poka ko sala kaka o la saka ki o sala ka mais si to vida na biso wana photo le bango clair si to vida si to biso ba tozo ki na ba cinquantaine si to vida na biso wana ba DC to bomba ngo si to vida alo ba mama tango zo pesa ka biso ba plaisir mo ba pesa biso belengi mo ko ba me biso ba kata gulma ba to me biso ba ipon suka nango ba zo ba ko biso ba koka bani mais photo ba ko honorer ba mama quoi ils en ont rien so ko zabi que moi c'est na ozo satisfaire malamu pour na pena fulu au moins na pena makamba bien na zo nsi maloba na studio merci merci mama na biso egeti mwa bolimbi sinaiba maloba papa na biso caporal Kinkela yo zala na biso caporal Akimi na banzi oyo vraiment za na kati na kokonza esika ya zali pamba te ya komi soki na ba 50 quelque azali kokende na ba 50 quelque abongo mwasi aza na 12 ans ou bien aza na 20 ans mwasi pe aza kokende ndenge wana aza na mwasi ya mwana mokete ke o azali aza na 19 ans mwasi pe azali pe kaka na ba âge wana ba 40 quelque oyo azali pe kokende na ba 50 quelque. Alors comment se fait-il que ya loba ke mwasi azali na makasi ya kokanga po tozali komona basi misusu soki alali tono sima alali na ye pona libela. Alors ya lobi ke basi mutu bazali kopesa biso nyonso esengeli biso topesaka bango belonu oyo tolobaka momba prime. Ngana koyebisa ndeko na biso caporal Kinkela esika ya azali na kokonzama mpamba te mwasi na kopesa ye prime te. Prime ni na kopesa mwasi ye azali kosepela ngana azali kosepela balobi ke bobalani pour le meilleur et le pire. Mobali ezala bobalanaki na ye azalaki makolo mibale lobi makolo ekatani nyonso tu akomi koka okozala na ye lolenge pe mwasi na yo oyo nyonso akokutama na yango okolinga ye ti na suka. Alors sikoyo yo libala na yo na ebite ndenge ozali koloba sote bandeko misusu libala balobi bobalani pour le meilleur et le pire. Mama na biso mise yo landanga vraiment na bokebi bobalani pour le meilleur et le pire. Moko likole katani tolo boko katani. Alors mama na biso bien moko ndenge papa na biso alobi de ou bien moko ya mboka. Alors yo sikoyo il faut forcer ka mobile na yo lokola za motu ya moko ou bien ya mibale ya mboka esengela pesa ka ba prime na musala oyo zali ko sala oyo zali ko sala yo wana na moni zali bolingo te bolingo oyo ba prime na banzi mwasi wana alfaza mwasi ya ndumba soki ba bimi na ye ba pesa ye prime ya mbonga ko somba soit nyuma ou bien ko somba ba produit oyo telisaka oyo ba congolais biso ba congolais tolingaka mingi poto telisa mi tout rouge asomba ngana pesa te na pesa te pamba te mwasi na ngazali mwasi ya ndumba te azali mwasi oyo na bali ye na mbongo azali mwasi oyo teke na koki kolinga nazwa ndeko na biso caporal akoti ngai vraiment ba mama botike la biso vraiment ndeko na biso aloba ye mtapesa ka ba prime pa ya mwasi na ye pamba te atikala mutu ya 1 ou bien 2 esengeli apesa prime ngana pesa te toyoka nanu caporal po biso awa totikelaka mutu aloba ezali débat ya maloba na ebite mama na biso igete soko kopesa caporal Kinkela maloba ye akota tomeka ko défendre ye adversaire ba mama na banzi lelo mère na kati na ndako azako sepela lobi papa lelo primo kopesa te pour défendre biso mais DSV kotoyo na ebite soki bakambika te ozala maloba eboto papa na biso moto ya mboka caporal Kinkela papa ya bwanya koma kozala tio Angela Singa caporal tona reso esengeli kopesa mama prime pourquoi tomba te tosalaka service makasi mibali ya bata 40 mata likolo basila apoko na reso basila bata ba Allô ade papa caporal aloba mais bana mikia bata pata 35 à 38 bata ba 4 3 5 mibala bata 40 bata pema soki na 3 caporal sabu bakila eboto caporal la parole niata ya solo Allô mama na ngai mokonza ba mama lelo za bitumba za bitumba bankoini bale bazoko bunda bitumba bitumba caporal pamba te lelo papa ba fala mama ni yo ba de biso pata 40 basila bata ba ente ba ba biso bu eboto la parole nalobi ke DSP ay bakango ke libala ezali service commandé te
libala ezali service commandé te mobali azali général o mwasi azali so sergent ezali bongo te ezali bolingo ezali kaka nde bolingo tikalaka kaka bolingo ezalaka na bagrade ba sergent te ezalaka mpe na bagrade ba caporal te ezalaka mpe na bagrade ba lieutenant te bolingo ezali nde bolingo ntango ezali ke likambo yango ezali bongo tokoki koboya yango te mwasi na yo fo kosatisfaire ye na babesoin nyonso tu oyo aza nango mpo ke libala ekende na harmonie wana eyebani nango ye nde le desfe atika kosala biso kwa mobulu kwa soko olingi mwasi na yo ntango mwasi azosatisfaire ezaka mfulu te ntango mpe mwasi na azolamba bilo basuka kitoko oyo bape kosatisfaire ye ntango mpe mwasi na yo azosalela yo makambo ya kitoko mpe basi mosusu baka na palete barepasaka na bango te basi mosusu mpe baka na mbeto mo alali ne ebembe mais ntango yo ozwi ya bien ozwi chance okute na oyo ya bien azosala yo makambo ya bien parce que yo mpe fo osala yo makambo ya bien eza na encore réciprocité toute flèche aller est accompagnée d'une flèche retour. On est allé schéma mathématique, IPDSP, a bien en malam. Alors, tout tika ko ça, bas esclave té. Tout le monde s'abonne dans le monde arabe té. Tout le monde s'abonne dans le monde à tout, on a beaucoup qu'on a besoin, bas esclave té. Tango, basi moi ça ça vrai, il peut faire ça vrai, faut ça la réciprocité dans les bala, faut ça la nation qui m'a donné merci. Nation dans la bino toujours. Merci papa Nabiso ngai eloko na koloba moi muke mama Nabiso igete bafutaka mwasi oyo bali mbongo te. Soki okomi kofuta mwasi oyo bali na misu ya Nzambe. Na banzi ndeko na biso abenga tana nzela ya telefone pamba tena makelele ya mwana mwena tanga kombote ou bien na leka nanu ko pesa mama na biso igeta pese maloba mpo ngana koloba sima na ye. Merci. Merci beaucoup papa na biso moto yambo caporal kikela komba ko na biso nzela toujours à singa. Toleki komona mama na biso Benesha Katovique en direct de Paris à côté de biso. Mama on a tellement de à kafu. Ezali koleka. Ba papa bazo mizali so ba tumoko to yeli mosala te. Tandis que bango moko nde ba yebi pe ba makamba pe ya chambre te. Tona pre wana bombe pe to vandelia. Moto so pre ma Benesha. O bayi to bayi. O Benesha bina. O bini, tango ezali boye figo elokote. Na sac elokote. Yo ko bina susu Benesha. Miata, à vous la parole. Eh bon ton maman. Oui, bonjour, la Batunia Soisa la conférence. Bonjour, na Balandi Radio Lissou. Ezanga Benesha, na zo benga parti à France. Na lundi vraiment solo et bandélité maman Iquette, mais na comme na tango ya ba intervention. Donc moi je na comprendre na Nicolas na yokaki papa oya uti kokota papa Kikela je connais évité ce comme on est caporal ou comment je na se rappeler souté à lobi que ba papa na poto balemba basukaka na bango moko to mibale nde ya lobi bon mama soki alingi 5 papa soka komi na 3 elingolo bakaza ko s'efforcer kaka pour satisfaire maman mais tant bazo kokisa ba posa ya maman nyonso to wana nde mama lingi place wana bo moni te que papa pazo mériter na prime et ou taille pas ya maman Mama na biso igete meka ko bongisa micro na yo vraiment malamu pamba te ozali kotia vraiment makelele na banzi soki tolandi meka ko kata ozongela biso lisusu na banzi soki tolandi papa mama na biso Benesha alobi eloko moko vraiment soki ba mama nyonso bazalaka ne loko wana ezali vraiment malamu na banzi ngana ko pesa exemple moko kaka typique soki totali mwasi ya papa na biso Patrice Ngoi Musoko mwasi wana a mérité azwa ba cadeau pambate a mérité azwa ba cadeau tala lokola na bolingo na ye abali mobali na ye na lolenge oyo Nzambe apesi ye jamais akoki koyebisa mobali na ye ke lokola nga na bali yo ozali boye esengeli opesaka nga ba cadeau mingi pambate o nazali kosala pona yo donc eleki korepase bilamba na yo kosokola kolatisa yo komema yo kosala boye nyonso ba chaussette nyonso ba sapatu nyonso donc mwasi wana esengeli frère Patrice apesaka ye mbongo pamba taza kosala mosala sikoyo mama na biso igete na yo na mwasi ya frère Patrice
oyo amonaka pasi na misale belé pamba te mibali misusu basalaka nyonso bango moko mais oyo wana tango misusu eza na ba condition belé bandeko ezala libaku te tozali koloba pona mabete tozali ka kotalisa na ndenge ezali bon siko yo yebisanga mwasi wana azali kosalela ngo pona libala ou bien azali kosalela ngo pona mbongo donc il faut mériter ba salaire belé mpamba te yazo sala musala pasi oyo nanu ya misala ndako asalaka nyonso tu ya pasi makambo ebele na oya nzoto asalaka pe ebele bandeko toyebi na ba position mingi te me bandeko ebele bo yo yebisanga mwasi wana esengeli frère Patrice apesaka ye mbongo ebele pamba te ye asalaka musala makasi ou bien mwasi wana azali ko respecter principe ya libala oh makambo ye makasi mama na biso get bolonga ngai te mpamba te na ndeko na biso caporal oya ye akoti azali na libungi ya kosakana te bandeko bazali vraiment ya kokonzama esika ya basi eske ndeko na biso caporal to mama na biso igete ozali koyeba ke libala ezali nini soko Olimisi bana biso nde sikende kwa kote biso na nzela telefone na suka 55 toleki ko pesa maloba nde kwa telefone to zonde DSV afula parole kwa na pesa ni kombo temboka osali ko benga eboto afula parole na komona ngai Papa Gauthier nazali ko benga na mboka ya Hollande alo boza ko kanga papa na biso Gauthier ko benga na mboka ni nazali ko benga na mboka ya Hollande. Merci beaucoup papa na biso Gauthier à vous la parole. Merci beaucoup mon ami de Hollande. Yambo ya manso nazali ko pesa mbote na batu nyonso oyo bazali kolanda lisolo na tango oyo ngai na nina intervenir moke to sujet na monaki ndenge bobandaki bolobaki respect total na kati ya sommet ya libala mais débat c'est comme masolo ya chambre na ebité ce que zambenge nini alors pour na ngai il y a le problème ya respect total na kati ya libala alors eloko ya liboso to sengeli toyeba ete mobali ntango alingaka mwasi na ye problème ezalaka te mwasi mpe ntango alingi mobali na ye problème ezalaka te alors bakolingana bakobalana mpe bakomi kofanda na ndako moko alors problème manque ya respect yango place wana ebandaka mpona mikamo nini mpe mpona moma nini yango nde ezali motuna oyo tosengeli kotuna mais en réalité soki totali problème manque ya respect côté mibali ou bien côté ya basi eloko ya liboso ezalaka ba parole maloba ya malamu ezalaka te et puis incompréhension alors na kati ya parole ya malamu eza te mobala kolobala mwasi likambo moko na kimia mwasi alobi na ndenge ya mabe comme mwasi akoloba likambo na kimia mobala alobi na ndenge ya mabe yango nde memi incompréhension yango nde eyaka kosala ke mobali obe mwasi akoma impoli envers molongani na ye alors impolitesse na ntango ekomata surtout na mboka ya poto batie mpe banoko tobengi bakikwiti bambila pembeni alors eye kopesa pito pala na cadre wana ntango mobali na mwasi baza na problème ya impolitesse alinga azwa conseil ndenge na koresoudre problème wana akosenga lisalisi mpe ya bandeko libanda alors soki asengi lisalisi libanda mpe ya bandeko ekomi lisusu te akei koteka mwasi na ye wana nde nazo comprendre te ndenge mama Igete olobaki oza koteka mwasi na ye mpe ya bakamarade bandeko or mobali ake kosenga lisalisi mpe ya moninga fo apesa sango te talanga la mwasi nanga problème boye talanga na mbala na ngai problème boye alors yango nalingi kaka natuna motuna na ntango mobali ake kotuna lisalisi mpe ya ndeko mosusu mpe na famille mpe nini ake koteka mwasi na ye wana eza motuna mais makambo ya lisolo ya chambre tout ça eza sujet mosusu problème ya biso ezali ya respect total na kati ya libala ezali nde
dialogue ezali te, compréhension ezali te. Yango wana na ntango nini kolinga mwasi na mobali na yo topesanaka liboso baprincipe eloko oyo mobali olingaka eloko oyo mpe mwasi olingaka na ntango wana ntango mwasi atosi mobali atosi na kati ya dialogue na compréhension na banji respect kozala na kati ya libala. Voilà intervention nanga moke nazalaki na yango wana. Eboto papa na biso Gauthier na kata Nerdelande na likambo kitoko bien te soki mobali ezokende kosenga lisalisi na bafamille na bakamarade eske ezali mabe papa mabe ezali esikali na lisalisi yango oke kotiola oke kobimisa baverité tu ya chambre oke kotonga mwasi na yo soko bokite te ngai na mama toza na matata me odetaye matata yango te boya na ndako topia conseil na ngai na mama boni tokomi yango lisalisi mais ok lobi ok oyebi kutu mama ike toyanga na bosoto azala na bosoto kati na ye kutu biloko le mai chambre kutu yali kobina te wale komi susete komi kotongo etola mafinga papa na biso Gauthier à vous la parole na botoleka na le présent papa na biso caporal Kikela à vous la parole papa Gauthier eboto. Merci beaucoup mama Igeti na eyanauti koloba baloba mwasi na mobali tango basangani bakomi moto moko tango okei kobimisa likambo na yo na bozino yo moko omibimisi donc ezali soni. Alors tango ozali kokende kosenga conseil po te babongisa sukoyeba ndenge nini okopesa conseil kosenga conseil yango okobimisa mwasi na yo polele boye te ko mpe okobimisa mobali na yo polele boye te parce yo moko omibimisi polele. Alors pona likambo ya mwasi na mobali oyo tukoloba na kati ya chambre en tout cas ezala biso toza na bana toza na bandeko tango toza kokola mwana azokotanga kelasi malamu osala eloko malamu quand même il faut encouragement ezalaka eyali obligatoire te mais eyali nde mutu ya yango moko mpe esala nga naza na mwasi na ngai nayebi ke mama na mwasi na ngai eloko boye aseplanga eloko boye nakosali mwa surprise na kei na magasin obe nini na ele mwa cadeau na ye eza anniversaire te nini te me nakutana yango na pese yali encouragement mais baoyo basala yango te ezali nde naye mpe soki yali nini me moto aza na kati ya bolingo ya mwasi nobi ya mobali na ye surprise ane wana ezangaka te mais eyali obligatoire te en tout cas voilà oyo naza nango yango wana. Merci beaucoup papa na biso Gauthier na kata Nerdelande tolekile lombango kopesa maloba na papa na biso DS kenda katanaki ndela sima toleki na caporal Kinkela papa na biso DS eboto à vous la parole merci beaucoup. Tomoni baba baba biso DS kenda moi koko so nzele lobeli toleki kopesa maloba na caporal Kinkela à vous la parole papa ya solo merci beaucoup. Merci nous tu kopesa ma sous parole mukonzi ya bamamambo eloko na koloba kaka eloko yo muninga utu koloba tango oyo ndeko na utu koloba tango oyo ata na raison quoi atata tokendaka musala soko zali kosala musala malamu kama patron apesaka prime elingi olakisake eloko makambo oyo zali kosala moto azali kosepela nango yango bapesaka prime mwana soko atravaille bien na fin de l'année okopesa ye prime mwana na ngai ko atravaille bien nasombela ye mitendo nasombela ye ordinateur portable nasombela ye oyo omoni osepeli soko eza prime ezali so tozosala yango na bana pourquoi pas tosala yango mpe basi na biso toya na bango bopona likambo ya chambre okeno senga conseil okeno bimisa makambo so mwasi nanga asalaka boye asalaka bome mwasi yango ntango yo obalaki avant kutu omema ye na ndako ntango ozalaki basheri oyebaki ye deyaki nzoto na eza boyeboye so oyebaki yango ezalaki boyeboye okwaki kobala ye te epe ntango yo obalaki ye deja olakisi ye mpa baparent babali ye obali ye mariage moko officiel otie na ndako olakisi osepelaki na nzoto wana lokola osepelaki na nzoto wana okoki kosuki kokende kose plaindre epai ya bato te mais soki il y a baproblème mosusu eye nsima en tout cas ngai na préparation naza na problème na ngai vomi nabenga baparent na ngai mpe nabenga bandeko ya mwasi na ngai bazali na Kinshasa te bakorange yango te nabenga entourage na biso po entourage soko obengi yango entourage ekobima nango kaka parce que soko oyebisi moninga koyebisa mwasi ne epaza na pire nayebisi mwasi étape ti mpe epanza ye nango kaka eza bongo ezali lokola rivière abwaki na fleuve abwaki na mer abwaki soko wapi ti epanza ye nango kaka eza bongo mais mwasi azokomérite mpe baprime na ye ya libala eza normal eza payema te prime eza payema te prime eza payema te tofutaka nde basheri oyo tozwaka na libanda oyo bantionzi nde tofutaka mais baisa mabala tofutaka bango te topesaka bango prime na ndenge azali na ndenge na bolingo na biso ezali kotambola
fongane na li awa na zana nga spécialiste ya ba magasin te mena ninga mi ba dépôt na ibika dépôt mo zana structure bazo te ka biloka bitangu na kei tango na chassis na ndako masa ibita mo kana kuti uti ana uti structure na uti na kuta dépôt mo za ikuna basala ki basode mtu ko soma me oya yope yangoyo mais moi ça je recevais quand même il ngolo batiki na futi salaire te za salaire te bato ba zoka salaire banjonzingo to betaka banjonzingo libanda ba ba zoka salaire poso au PC salaire na été ibaka au kango na bilamba ko révision na miso bato a révision na miso bato mais moi si soki a papeso ba kaka buma na butu na ndimite na tongo a ko révision na miso bato et très kabino mbana kata ndako et ça bina bongo alors pona dikamba impolitesse pona dikamba respect na ndako za pe bidoko msupe biso pe basi mibali pe to bandaka même msupe basi ko bandaka basi musumwa mobali musuzo kofinga mwasi mama naye mobali musuzo kofinga mwasi musuzo kofinga pe mobali mama naye mwasi musuzo kofinga mobali tata naye alors ben jiro wana esalaka bien tina kada ndako oke no kufa bakunda yo bilo ba jiro ne saka bien ti neti ngani na lewa so mama na ngaza vie me papa na ngaza vie mukolo mwasi na ngaza na ndako akofinga papa na ngabe mama na ngai alinga te mukolo même jour wana kali bale kufi loko na poto oyo mwasi mobali mtatika kandako ezana problème te na kokanga ka valise na malembe na kanyimba kosi na malembe na bimi pona ningite mbila yako bimisanga ngamo na ko bimariza avant pona dike mbila tanga ko yako bimisana ngai ngamo na ko bimana avant na jika ba kosi na malembe na bi libala ne kufi quelque chose intervention ye ataba kebenga pape na Roma ye libala ne ko zonga su de pas fini mama na ngai alors te bakango te mwasi pe azali pe na ba sentiment azali pe na ba biloko biso ko fingi pe ndenge biso to mona ka pasi mwasi pa mona ka pasi kande mo na biso ça va être humain mwasi ba za être humain ngap na za être humain et loko est différence ka biso mbali na mwasi za ka ba sexe na biso biso différence biso mwasi azali mutu oyo lingi ba sala yote ko sala pe mwasi na yote merci na zo sima ba insido mama et boto caporal étiquette yati caporal a mérité que dans la boutoire lelo ba mwasi sa ba ngomba ba ushimata azala kata droit chemin mama na biso igete mwa bolimbisi na banzi caporal bakomatisa ye bangomba te mpamba te azali na libanda ya libala nakoloba ndeko na biso caporal azala na biso na nzela ya singa na banzi prime nga na kopesa mwasi prime te soki azali koyoka nga akima ngai mwasi pe akopesa nga prime te me nde tozali